Atilo kwa atala tomona ki. Linga kiyo mingi, Janina. Baba nsajala kalamu. Tala banda ko beba pakiti sa asundi pakiti buka la. Au quartier Mujinga. Mujinga tala ndeto yali ko souffrir na Mujinga. Est-ce que bino bozali wapi? Est-ce que olotaka kisenzu bino penza batu bazodinda tokomi ya kofutela tala ndengi mabenge bukani mabengi tozoduka esika ya kovanda biso bamusu tolala na libanda esika kolala ezate ya solo bino bakonzi ya mboka bokoyokela biso mawate kaka pasi na pasi sengo ezalaka te na kisenzu awa na lukula boya kotala nde bandako bato ekei bambula yango ezobeta tokokende wapi so tofotaki yo po yo sunga biso tozalaka bandako bandaka kobukana te metango ya yo kotia beto na ye wana tindi batu na yo lio basilisa nzela basilisi te bamiyibi balie mbongo ali yango nde kobuka biso mapango na biso okay tosengela kufinama batela biso makambo nzela oyo bango abande kosalela biso papa ndenge biso tozalaki na makambo na biso ya nzela ndenge ezalaki liboso berozo bandaka bato bandoko bukana nango te tozalaki kutu bien baye kosalela biso nzela balongoli babiloko mosusu oyo ezake babarage oyo ezokangela biso mai balongoli yango mai ezoya na bafaso moko moyo ya mabe koke kobuka bandaka bato baokufa bato baperde mapango na bango bazebele nzela banda babande yango banda baya kaka bakaka tomonaka eloko mo basalela biso eza kutu tatama kwa kaka bakaka tomona kaka baye eloko basalela biso zata bayoko bebisa ndi mapango ya bato balingi bato bakufa population kisenso ekufa ondeni bango moko baya kosalela biso nzela ndenge babandaki ndenge bakosisa nzela na bango baluki biso problème grave mapango ya bato ekei bato baperdre mapango bato baperdre babiloko na bango ebele bana bakufi bato bakufi eza bien te papa ndenge tozalaki falaki tozala ndenge tozalaki na biso liboso oyo pena bango bayende kobomela biso nde pena nzela baba biso bakosalela biso nzela bandaka bana nzela tokosala nzela esalamaka te oyo tokoya nzela tokosala nzela esalamaka te estce mapanga bato ekei bango bakofuta mapanga bato wana ekei so ekei boye okiti boye mai nyonso auta boye azoya boye akende ntina se abuki abomi bato pani bango balongoli babiloko oyo ezake ebando kanga mai ebando protéger mama yango kokoya boye bango balongola tout toza na Congo be to na mboka kisa so mboka te kisa so la kati ya capitale batiko sa biso boye ndenge bazo ba commune nyonso ndenge pe bazo kisa so ndenge za biso pena donc en tout cas biso to baye ba ko sala biso nzela peu presque ba kambo oyo to seto yo sama oyo esama sute bato ba pas de mapango na bango soki bango ba yo sa nzela ba terrasse bango ba ko sala peut-être bato na ba ko kipaye mo mapango na bango mandam mais la minute mabule komi ndako yango libulu yango apepe de lupango na ya somangi na mbongo to kende ya babanda basala lancement projet depuis 2019 qui babanda batsa ba nini ba maître d'ouvrage na bango wana ba panneau na bango ba telemisa ba égyptien na bato OVD ne mutu bayaka ko sala lancement nango bayena ba engin na bango bayelo kola bayena lire lokwa bato bopela ba banda ba sa misala malonga or que bayaka pour lancer le côté baye na ba engin na bango baye ba bongisi ba bele ba la salle canalisation tandis que ba mai moi utaka de l'école et qui na kanango directement tout droit vers Matete fallait bâtir quand on vit que bébé qui misana bango qui tina soukate bango ba ba to na biso collecteur o ba to collecteur on a boule que ba canalisation va sali wana bango si ça collecteur au tina souka kuna comme tina kalam or que collecteur comme tina kalam te collecteur souka car ça na quoi 50 mètres pa ba collecteur au ba presque soukeli tandis que ba to se kuna ba ki ko tomber ba victime ya ba mai wana ba ndeko kita mai ba ndeko kita wana donc nebité na ko benga ngota demi maya lukaya oya likolo wana oyo lekaka wana na ko benga demi maya lukaya ba batika ba projet na nzela basuka ngo bongo to komi 2020 suite à la raté peut-être c'est là ba autorité to très mon autorité mo côté
il y a déjà des presse ba filmer ba bimba ki ba filmer ba ki to comme 2021 na avril bambula makasi en avril mais ezaki terrible ba plus de 20 maisons et qui na mai car à cause ya collecteur d'eau ce qui est na quartier amba ou na quartier mushinga okititi na base kuna omona ke banda ko ebele ba kenda po kitabo mona combien de maisons ekei même ndako yo les 12 décembre oh kaka ya 2021 oh ne ko bukana maye ke ni malembe collecteur na bango no se bukani ti ni suite à malom tozo so kaka te so ko otuni bourgmestre écoute ayaka na yete to tsela mona bourgmestre mutata mola kazala te sensibilisation OK botonga bo sala ba mabuna kata pon balobaka ngote mutu nenga bongo atika po bayebaki toyebaki ndenge ba sala collecteur wana ndenge ba sala ba terrasse bango miki wana kwa ki ba sala batonga pe terrasse te ba ti mona mabulu apa mabulu wana kene mema ya pamba ba susi na biso zaki baya bazongela ba misala na bango baya bazongela misala bango nenga kimia ba sala bato ba bungisi ba ndako na bango bato babungisa ki ba bilon na bango ba zongo na nenga kimia pour eza passe vraiment comment on ndeti boye ba kolo lopango comme ba locataire na ba temps eza mo passe eza pena mo passe aluka mbonga garantie aluka mbonga ko futela donc eza pena vraiment passe ba luka mo ba ça la solution na ba ndako ba tuba lukela bango solution vraiment mais musala parce singela ke ba sela ngo na lolenge o singela te ba sela ngo projet ezaki awa collecteur o fait ba ça ngo banda awa tina kala mpo yango nde ezo canaliser ba mai euta boelikolo euta na boezo kita ezo sangise kuta na collecteur oyo pe kita tina kala mu ba succès yango awa mo succès ba succès collecteur et ça na loyenga mo do net ka ke na habite so eza oui eza vraiment abandonné c'est bande ko ba sa kuna se sombule bandi ko beta ba yuka matanga balamuka bango nyo sonda ku mobimba na papa na ba mama na ba mama na bana balamuki ba vandi ba tele évolution mbula. Donc l'érosion vraiment exactement va faut la solution mbangu pour tela va lupango ne ke biso ndako ke ya ndako ko na minute to za ba ko lupango mais to komba locataire to komo futela d'abord lu ke biso solution mo bien awa ba lu ke biso va solution mo bien awa za ke ko aider biso pour to za mo bien to za na veni matota donc kolongwa parking ko na wenji ti et y a la direction oyo. Donc direction oyo e wuta ti na commune. À partir de la commune ya Kisenso. Olandi ti nde shika oyo ko kuta kurbiro oyo. Ba entreprise oyo ya ti ko sala njela oyo ayaka liboso ba bandela ki na po ba kuta ki déjà libengi. Balabala banda veni de l'école ti na sens oyo. Nyonso e beba penza. Même bureau à quartier Mujinga, oya Kisenso, et Zalaki Likolo, donc li bengi penza lekaki. Alors, bango tang baye ba kundi déjà li bengi wana, na mabele ya nani ya rouge. Tang ba kundi ba dame ango penza bien, mais eloko moko ba salaki ya mabe, ba sonjaki terrasse ya munene oye koti ko benda maite. Bango ba bande Likolo, basali nani etoko na ba bar de 12 à peu près 6 mètres. Alors maintenant bien damé donc au lieu que ba banda kuta sanso yipai boye non awa na kurbire sikali bengo elinge bima na balabala te bango bakati ndamu oyo basala na prince etikalika kape bongo njira lokole sila te ale mai sikoyo wuta na vende l'école et diriger na morgue à partir ya morgue eke ko boma parking siko mabele wana nyonso ezo kende na sans ya matete njela siko commisable na sable alors na biso awa lokola déjà mai oyo wuta kuna na Saint-Étienne et y directement et ko croiser au lieu que na morgue. Allez, kuna bache barrage de façon que dispensaire d'état na morgue et la touché. A mettre ba tindia ngo direct na venir ya biso ya matota. Bango lokola déjà ba banda ki terrasse na CT. Yango nde siko ebomi musala pe bomi pe mboka ngo. Alors, awa petang ba ko sala pont oyo au lieu que ezala na position moko ya malamu ba ko tia shit.
shit wana basalaki ti tango ba push yango na niveau na sens ya C à peu près 6 mètres ba bétonné na likolo pa yewuti shit bon mayo yewuti na à partir ya loya babala loya kaka na quartier Mujinga et y est directement y ko croiser na mayo ya avenue de l'école et côté na matota y ko croiser na coin siko na coin wana heureusement que batiaki pente et sika basali rond-point wana pour la vision ya ba chauffeur et partout bazoya lokola a déjà pont oyo basalaki eza shit eza escalier na sekuna esika bayaki kosala oyo ya suka hauteur ezalaki moke sikoyo mai ezoya ezoya kobeta na bambonge awa na kwe na change na biso ya matoto soki ebetani pampan ebandi kolia mabele oyo eza likolo ya pont ale abandi kokule yango ntango akule entre-temps lokola deja libenge ebanda deja na mai ezoya ezomata na période lokola misala bayaki kosilisa basisaki yango te basondolika bongo ale nde yango sikoyo moni dega nde yango wana ememami ti epai boye sikoyo lupango ya papa awa ekei deja aza lisusu te ake kofutela epai mosusu balongoli batole tusa babrike ya pamba kaka moto etikali wana bon sikoyo mai lokola deja alandi fondation oyo awuti nango na niveau ya C eya na hauteur plus ou moins 6 mètres ya profondeur alors maintenant sikoyo abuki parti ya pont wana oyo ya béton oyo basalaki ya liboso akwesi yango akati yango mpenza akati yango ekwei babambu nyonso ezalaki pembeni tout ça ekei sikoyo eloko etikali wana soki na période oyo basali erreur eke babandi deja nzela oyo te moye bacamion eleka lisusu eza lisusu te donc akolanda kaka profondeur na ye wana ale amati directement na avenue de l'école ti na parking position na ye eza bongo po mai deja elandaka direction l'école ezowuta na likolo ye mpe akolanda mpe chance wana yango wana biso nyonso toza na risque awa lokola deja atteindre deja akomi na balabala donc problème etikali sikoyo bazwa mosala basala yango noki de façon que biso mpe tozala protéger sans cela passage kozala bloqué na libengi. awa toza na quartier Ndanu avenue Colonel au président Fachi Beto asali nini aye aleki awake ti na rompo ya Cité des Anges banda aye alaki biso bakosala nzela jusqu'alors eloko moko te tala ndenge todindi ngana zo bokola babibwele ya basoso bamabata nyonso ekufi na mai tango tozoloba banto nyonso bamai etoni na ndako tala esika bazolambe ozomona tozozele bakoyaka bunda ye koleka na basaki tala basaki mutuka plein atiki kuna baweleli bayibi nyonso ba ingénieur ya OVD baye koleka bakundi mabende na avenue Colonel bakwa kosala terrasse na makadam zéro il faut bomona terrasse basaleli biso terrasse siko bamaye sale retour ezoko television na mapango tala mapango po muntu akende sima na toilette il faut anyata mai muntu akota na ndako il faut anyata mai système ya Kinshasa biso bavena toza na bambeto alikolo te tozotanda bamusi na se bamusi nyonso epoli na mayo ekotaki na ndako siko tokoloba nini Fachi nanu tolembio te mais sala ke oya kokokisa ba promesse na yo tozozela yo yako bongisa Ndanu olobaki kingabo yaki na jekoko yaka wo sepilise biso pe o bongisa Ndanu
tovanda ndenge bantu nyonso bavandaka kobosana biso te nga muntu nazoloba naza ndeko na yo muluba pe lwoku ulongolola ndanu wabwina uvu mutu ambile uvu wewe fachi mulu awo tudi bakuindila katwena banji kukuchoka to chilombu Marta weba udi odi mama handu di nunchoka nukele lusansu kuni Marta tudi bakuindila katwena banji kuyagele lusansu kuni mama Marta to lwa ulongolola ndanu aveni colonel mayi mabwelela bantu munzubu hatudi tokula aveni yonsu idini mayi activité yonsu mifu tudi bakuindila lwa kuwutwenze Omoni avenue président hein eza avenue moepu avenue moepu président mokonza mboka oyo aleka awa akita tina sekwa na kota ba mukongo ozo comprendre toyebi te balangage azolo baka mboka se kufa to toyebi te pourtant ya aleka président tango leki place il faut au moins eloko esalema mais eloko moko te depuis aleka ça fait une année 6 mois eloko moko te mboko so pe bima toyebi te awa ma ekotaka mabi tout ba bana ndanu vous comprenez toujours vivre à tout moment avec ba mai bana mike ba mama ba zemi tout ça propreté mais un président de la République oleki na milieu peut passer ordre ba bongisa mais rien ne bouge rien ne change to éviter ceux qui ala na ba conseiller ba wela ba mbongo o ba wela ba manduki to éviter eloko ezotunisa biso basalite leki ebele na avenir l'avenir basalite eleki baza na place ya bwaka bakubeli tete bazobwaka kaka na nzela mai ezobima na nzela bamai ya douche bamai ya tubale bazobwaka kaka na nzela bamai ya lopango eza kaka na nzela tosufir makasi bamonisela biso nzela pamba tokokufa na bana Nous avons vraiment la souffrance makasi lorsqu'il plaît. Nous avons vraiment la mal à même la vie. Si vous remarquez salité et puis tabama yozo bima au monde a toi mis sabatio na banwa banien bama nezo bima toza vraiment na dima dernièrement petite sœur abela makasi bilo bima na sia makolo likolo bima depuis tongo depuis mu le bétail to aka na ndako moi bima même de bande zati donc toujours souffrir bon salité ezaka ezo batuka ya quartier pour bapekisi mettre fois babwa ka salité te bato babwa ka salité et puis organisation à venir bato abi va s'organiser to tcha ba mon bato ba volontaire salaté bato ba volonté baza moins donc et ba tcha volonté te maintenant mu le beto mona to pe pa maya mapang ba tina na balabala ona balabala maizana eza maya mbula na maya mapang o bato ba pe pa mapang ba kwa dibanda na balabala na ya dal nyonso ba oui via ezo utana salité de créer couleur o bon on a aussi une volonté premièrement tout le gouvernement te va consulter volonté na biso avant aide biso sur Taliban biso to kocha volonté mais batuna to ba on a venu volonté za te base of conscience ana ya ki avenue za biso za to msusuté ni avenue bon chaque mbula ba ma zo tunde la biso na bakati ba veni na bakati ya quartier tu moni lelo boye bino mo lelo boye komona ndenge bama eto eyo kutunda chance pe tombe ke bino mo boye bo filmer bo mona président biso président de la République démocratique du Congo alikala awa amona ka loba ke akoya bayo bongisa nous met banda loba ti lelo pe to koti le pe 2022 solution moto zozoma et comment ou biso moto comment au débrouiller to comment luka moi nzela tampo mai sanini elekala so biso to sali bongo te mo la ta ba minde ko tona kata quartier soutien des endettés to so kemba pona obima ndeti ngam na lo babwe pona bimona bimisate potala ba mai na kata quartier ta ko bimisa la kate oza poso bima boye mbule beti boye komisko onyataka ba boti pesa pété to ko bima no ndenge ni eloko musa biso pais président banda loba alekala ye moko ezate ke ba memela ke na ba video balakise ke quartier ndanu za ye moko alekala awa amona ndanu ayebi ndanu bien mais banda loba promesse tilelo tout monde a solution moté solution so magate toujours souffrir toujours kemba so hotel tout ça tout ça hotel obani kotambola ndanu mobimo mona la souffrance ilikuwa souffrance na minute ndeto ba misusu ba mai tuna ratsa bandako bakimi ku bandako na bango batiki bandako bakimi pona nini mai tundi de classe mai kibo sunga biso mokonza mboka sunga biso to bika
balabala oyo pointi ko yango ezalaka na terrasse eza te donc soki mbula ebeti mai ndenge etondaka mai wana ezodéborde ekotela biso ntina baveni awa donc wana nyonso boomona mai awa soki mbula ebeti tozalaka vraiment dérangé donc tosengi na gouverneur na biso Gentini alukela biso vraiment solution. Je pense que président de la république ye moko ayaka awa amonaka beta po toparcourir nango ayaka ye moko sur le terrain mais depuis que n'a pas ça biso pe promesse que non on va poser pierre pour mosala banda si lelo des ango po ayaka atango zu pouvoir na yoya biso kutu ba joueur awa epesa moi passe ba makulebe bana ba mai moyo ke na traîner beta ba les ate donc papa gouverneur Gentini topesa bino pouvoir pour raisonner na pouvoir bapesa ki bino ya peuple donc bolobi le peuple d'abord c'est que faut que on enseigne le peuple na bino na so bo occuper biso te pour élection en 2023 à la militaire mikolo zo umela te to senyo vraiment gouverneur on a beaucoup mettre na biso limité pour ça la première fort pour ça l'effort boya sur le terrain bo lugela biso solution milieu oyo ba milieu moko marécagé oyo eza que normalement possibilité à ofanda ezalaka te au départ mais vu surpopulation partielle ville province ya Kinshasa eza comme victime par rapport à la province nyonso nde esali ke bato baye koluka place ni bakobongisa po bafanda. C'est comme ça que les gens commençaient à créer avec les moyens de bord donc bato ka bamabele pa ne pas créer ba espace alors nde esali ke lokola bato baza habitable bakomi deya kohabite awa esenga siko l'état aya kosunga population ya kote oyo na banzela oyo eza mpenza ke ekoki kopermettre bato bavivre mpe lokola bato baa na ville parce que bacondition eza bacondition moko anarchique bacondition moko inhumaine et bato bavivre kaka parce que baa na place okenda te et puis bashabitue bongo une mauvaise habitude un héritage de mauvais goût parce que eza baparent mosusu bakota na bane eleki alors que bana bango mpe babotami bamona kaka habitude moko kaka bien biso bana ndanu tovivaka oh nous sommes dans une ville la capitale de la République démocratique du Congo. Il faut quand même moi développer la harmonie ndenge Gombe ezali ndenge mo pe AP Congo za rapport ezapé ka commune alimité mais pour ngai pour na parler na situation yo vu que commune alimité za munene yo ba ka bola limité donc industriel et comme na responsabilité bourgmestre mosusu et puis résidentiel et comme appelle na responsabilité bourgmestre mosusu comme ça ba bourgmestre ba na possibilité ya ko veiller pour na ko reconstruire ko construire côté yo pour ils na ba norme. Ce qui bon côté en tout cas tu allons délaisser quand tu constater bon donc difficulté za mingi za menda sunga que président comprendre que sika yaki si mama kolonaye déjà eza lembo population ya lelo musu balela te président lobaka ti lelo ko eza te ba komo benga e prometasi donc eza penza moi regret na côté na biso donc président surtout ye et aux asson ndepo na yeso ki anzele bongite mandat na ici. Lingaki yo mingi Janina Baba nsajala kala mukuna. Tala banda ko beba bakiti sa asundi bakiti buka la